inapercute. Papa Wemba le roi cerveau moteur à musique à Congo. Quand on parle de la musique congolaise, on va directement à Papa Wemba. Maintenant, Oya Sali, dans le monde entier pour le Congo, va foutre biso monnaie de singe. Et par rapport à Côte d'Ivoire et pas Yakoufélaki, va valoriser chaque année Oya Koufaki. Maintenant, Congo Oya Yemoko et l'autre mon côté. Papa Wemba Zaki mouton la te. Toboya pe ko zele pas gouvernement pe au tout balobaki et salamité babini bengra. Voilà, merci. Vous êtes nombreux à nous suivre à partir dans le monde entier, malgré confinement, comme je le dis tantôt, malgré confinement. Mais nous sommes toujours là pour vous informer et tout ça, on a toujours là pour nous passer l'actualité et l'information. Parce que nous savons que nous sommes bon à informer. Bien et puis, bien pe, vous allez bon on a droit. Il y a évolution à Mokili, évolution à Moka, évolution à Batou, évolution à Makamne et Zokinde. Balobi, respectons les morts parce que même à la cimetière, Bakomaraque, Bango pe bazala quoi biso. C'est-à-dire que nos Batou, bazana ba cimetière, wana Bango pe bazala quoi biso. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait au moins 4 ans, le 24 avril 2016, le 24 avril 2020, ça fait au moins 4 ans, depuis que la personne est partie, depuis que la personne que nous voulons parler d'elle est partie. Il s'appelle Papa Wemba, le Kuruyaka, le Yokatembe, Mangokoto, vieille idéologie, le maître d'école de génération à génération, Azana Bakombo Ebele, qui son âme repose en paix. Na pesi moto na ba fanatique tout ya Papa Wemba, ya Molokai, ya Viva la musique Kapenza, donc tous ensemble il n'y a pas de souci. Là où vous me voyez, je suis à la résidence, il y a Papi Wemba. Papi Wemba lui ça mon condi. Tous on a connu Papi Wemba. Peut-être des filles, tout le monde a été, mais kaka. Papi Wemba lui ça mon condi, Papi Wemba lui ça mon condi. Et nous sommes descendus sur le terrain, tout ça lié fort, il y a beaucoup de nanaye pour que nous sur la tombe, mais camper sur la naye. Et tout le monde comme belete, calamine de au côté, tout comme bengaye. Après c'est absolument éclaircissement. Par rapport à la pandémie Oyo, Papa Wemba makamunaye, et que ça a amené le 24 avril. Donc quand il était prometaka na makala, prometaka que non Papa Wemba faut ça la ebo, to comme na niveau nini. Les autres moni be baté belé be babimi que non bango ne baliaka ba melaka na Papa Wemba. Est-ce que Papi Wemba il y a aliaka melaka na Papa Wemba? Est-ce que ça une information ça comme la seule vérité ya bisabiso? Les autres moni be baté belé comme que non Papa Wemba mutasala mabebo papa mutaboma batu mutasala boy. Papi Wemba zami placé à ko Tchapina point sur l'OSI. Et je salue infiniment mon partenaire, mon vieux Paul Ventour et vieux bien à Bundes. Pourquoi pas dire aussi un grand merci. 2 fois maître plus que Bango, maître John à Suisse. La plus sur Bambo Tebele. Osé Sunganga. Nathalie Marco, ça Papi Wemba. Papi Wemba. En tout cas, ah oui, Mikolo système Gaya Boekaka. Voilà. Mango Koto Gaya. J'ai place, hein. La place, voilà. Mango Koto Kaka. Système à Mango Koto, Papi Wemba. Na koti ma monezi ya moi lisolo avant tokota pena lisolo na biso omoni Papa Wemba abimisaka Mango Koto, c'est-à-dire so tokuta ni biso mibale batu to pesa na mbota boete Mango Koto lelo sikoyo mokili monde entier komi kana to pesa na sombota loboko te to pesa na boye so to sala boye to ba keno déjà muto abanda déjà komona makambo boye oyo to no biso to ndo comprendre te to ndenge nini. Ah oui, yazaki prophète. Aki prophète. Au tout, où il y a le bac avant, il y a toujours vivre en groupe lelo. Attends la course où on dit maté baïbi. Voilà, attends la course où on dit maté baïbi, Papi Wemba, bonne santé. Non, santé, moi ça va au Koutinga. Malgré toujours bimaté, la phase écoute le coin si ça qui a pour la émission corps pesa bien té. Voilà. Na ça qui a tout pour na yamba lelo. Ande na remercier na ndengo on s'est déplacé peso et pesa pour vivre. Merci. Voilà. Est-ce que Papi Wemba yoza mutu oza leader d'opinion par rapport à tout le monde à la pandémie oyo mokili mobimato perdre bande ko na biso na mikili mususu na mikili ya poto na Afrique par-ci partout par là le na Congo pe tozo wa kena ba kufa boyo par rapport à la pandémie oyo maladie oyo ekitisi batu nyonso na se na ebité liloba na yo soit tozo mona maladie oyo ndenge nini. En tout cas maladie oyo pour l'anga est spirituel. Bien sûr, bazo kufa za monde entier.
awa penza na Congo penza so maladi wana penza ekoti to aussi la lokwa basoso par rapport à la vie au biso ba congolais nous a vivre ba salité partout nzambe lokwa za nzamba mawa yango zo kitsa mawa pa na biso ba mboka mususu na so bango penza ba sibir po ba reconnaître penza grandeur ya diété basi na basi ba obalana mibali na mibali ba obalana makamba bele ki trop biso lokola eza mboka oyo Zamba linga biso mingi yango lelo tokutanya ata topesa na biso ba mango koto na état d'esprit. Voilà, état d'esprit, na ko inviter bino vraiment bolanda émission attentivement parce que to solo toko tout ka mutute toko solo la mabe pona mutute mais toko loba kaka makambo za kotambola. Papi on va dans le mois d'avril, déjà le 24 avril bientôt. Pour na kokuta maman na lisolo. Déjà le 24 avril, wana journée wana pour la papier, mais la journée mini chaque le 24 avril. Et c'est comme date moko, ils ont un mauvais souvenir pour nanga. Et chaque le 24 penza, comme langa penza, so mwika to komi le 23, le 24 na Santa Capenza. Mauvais souvenir pour nanga pour na date wana. Banda Grand Mayas. Atika biso akoksa 4 ans dans 2 jours à vendredi. Donc akoksa 4 ans. Bon. Na ebité so na koloba nini. Voilà. Na ebité na koloba esala nga penza pasi trop. Boka butu penza bozala kina ye, boka bwani bien sûr biso tout botama poto kufa. Et anza na biso nyonso. Mais ça la ngaka passe ndatika biso mais le quoi nzamba za na biso toza kaka voilà le quoi nzamba na biso toza kaka to bi que non une année moi quelque chose de ça la le 24 2 ans 3 ans parce qu'on a 4 ans oh na habité papier par rapport à la pandémie oh par rapport à la confinement par rapport à la quarantaine na habité est-ce que moi ba activité moi comment vous a prévu pour le 24 avril pour commémorer 4e anniversaire ya mort ya Papa Wemba. Bon, le 24 avril, et le comment que vous allez m'exater par rapport au gouvernement d'Enge Lobaki pour n'atoupement. Voilà. Tu as la pierre tombale. Après, mon pépé penza au Elika. Déjà, pour votre information, pierre tombale de Jésus, et c'est Yaki. Après, Mazaki mouton la terre. Tu vois que vous n'avez pas gouvernement, au tout balobaki et salamité babimi bengra. Ba konzi tout o nyonso balobaki ba reconnaître na bango valeur à mutu kaso aza vivant so mutu asa kufi nyonso me bango tout ba eba ke muna mutu aza na mukolo na ya kukufa to sengi pe su mutu aide pas mutu te biso moko to suis déjà Pierre Tombal après ba makambo oyo Pierre Tombal déjà après mon pépé oyo le kanane et le monter ko salema to zaza na biso kana ba parler so qui béguise le quoi pesate méditation kaka quand ça va parler pour mentaliser quand la télévision quand ndenge zalaka mais le monter ko sale pour na ko éviter l'état ndenge aboya ki batoupement voilà et là monter ko salema nous le bel moment très très important que l'état premier qui m'a salité va ça va ingrat n'habiter par rapport à la promesse au yebi que non l'état le bac non papa il faut que ça là il faut que ça là il faut que ça là bah comme il a niveau nini et loko mon côté et loko monte tant déjà balobaka les écrits les paroles s'envolent les écritures restent au tout baloba et pendant une année 2 ans 3 ans zomona kaka c'est parce que suivi à malamu ça te tondenge nini suivi zaki nango mais volonté des athées. Donc artiste penza soit kufi penza la Congo so penza za la famille penza bien te histoire penza kendi penza inapex papa Wemba lokwa zaki lokwa cerveau moteur à musique à Congo quand on parle de la musique congolaise on va directement Papa Wemba mais na oya sali na monde entier pour na Congo ba futi biso monnaie de singe mais ça rien biso moko to Pierre Tombal to lulele pas mutu te muna mutu afanda na kwena e babomba bambongo na bango basala o nyonso ba osala mais biso moko to valoriser vie na biso yaya na biso papa na biso mwana na biso to valoriser na ndenge o ekoki na biso
et par rapport à Côte d'Ivoire et pas ya kufelaki ba valoriser que chaque année o ya kufaki mais na Congo o ya yemoko et loko moko te ba komisa ngo le roi fête ba komisa ngo ka le roi au anniversaire mokolo akufaki boko mobenga ngo anniversaire ya nini oyo lo baye moko matanga esila kanoke pa bapaya kasi biso mo ba mokolo na ye bapesa na biso ta yango tozo vivre o tout boyebi na ba gouvernement bango mo ba miyebi o pe via sala ebele eloko moko te zéro. Alors, ce que tu as dit que implication, causant implication au gouvernement par rapport à la promesse de Pisaka et par rapport à Koufi, tu as rappelé na badonné à l'obara na bagomprete na bata gouvernement et dans ce coquille et coquille samité. Alors c'est là yo, au milieu de la kena isa qui monte mon B, isa qui monte mon B peut-être il y a gouvernement ou soit on ba kena isa na on ndenge ya mboka na biso le kana on ka boyer ou bien isa kena ba négliger parce que papa Wemba. Volonté des athées. Mbongo eza nango mboko eza makambo ebele volonté des athées mona moto azokipe nanu part na ye po déjà bayebi déjà ki aza lisusu te ata asali nani oyeba te volonté des athées. Mais il paraît déjà que ceux qui soutiennent les OAT, c'est parce que Bino déjà na kati ya Monoka et na kati déjà ici bato o papa o matika déjà entre Bino division ça tellement makasi. Alors bazo mona te ba ko ya ndenge pour que ba soutenir Bino pendant que Bino mo za déjà divisé na mabebele. Soki olingi no mutu ata division o selon de bato ba lo bana ta que yo lingi artiste na vie na yo masa na yo. So bosa ya likambo ko hésiter te. Et à likambo volonté des athées. Volonté des athées. Volonté quand des osanga bango. Ouais, volonté des athées. Yango moni tina penza ko tungisa mutu ezate po via zaki grand prêtre. Toko ko lela te. Biso za bato lela te. Biso za bato lela te ba vigilement so bazawana ba Delo Pipo ba vie na biso bazawana ba Cornelie Malongi ba Sandra Mwanza na Paris bazali. Bateye di Congo na Bruxelles bazali. Docteur Fabien Mongo Nangola bazali et sans oublier Patrick Diamba na Lubumbashi. Et Moutete le Japon où il est opéré là. Pourquoi pas bazali. Voilà. Batona so bazali mais papi motoni ndo jamais éclaircissement to ka ki ba rumeur mbimaki awa lupango ya ma campagne to ba ki avait beaucoup arrêté dans déjà faki bateka yango bateka ki yango mama mazona salibo. Peut-être besoin d'un éclaircissement par rapport à Makambona et ça ndenge. Ya mamba lokuta ya na oka Kinshasa ya mamba ba internet ya lokuta wana ezali eloko moko via tika po totala kaye wana ya na mamba lokuta batika koloba bango mère Amazon azana ye kakuna ya na mamba lokuta. Mais papi Wemba, est-ce que mère Amazon a zone yazaneka kuna est-ce que bino papi Wemba bana o papa Wemba tobi ke na bana papa ndako lela na banze munaye osoka ke no chaque liban papi Wemba liso mokonzi nani boy est-ce que vous avez toujours à bonne relation à bon terme na maman na biso maman Amazon. On a ce mec qui n'a pas un problème na été on a ce mec qui n'a pas un problème na été mais pour na okenda kuna lopango na na habiter na okokate par rapport à des cas au moni raisonner ouais na boulé belé ah c'est mec qui n'a aza mama bana biso ngaza problème na été mais surtout kutani na pese mbote mais kokenda kuna na okokate wana mère na biso aza c'est mec qui n'a na problème na été na pese kutumbote so azolanda nga na pese pe Cornelie Malongi mbote. Voilà, merci. Vous êtes vraiment nombreux en train de nous suivre. Vous comprendre que non, toujours sur la Makambo, il y a Papa Wemba. Je vous rappelle que non, la personne que j'ai reçue, lui c'est Papi Wemba, lui c'est mon conditeur. Il Bakaye, moi il y a Papa Wemba parce que na banzimbo presque. Papi Wemba, lui c'est mon conditeur. Moutano baye mon conditeur, no bakena lisu na yeza mutumo donc est-ce que Papi est-ce que ko pisa bioko no bana biso pourquoi yo bando bengo kasi lisu mon conditeur, yemo mon conditeur no bengo lisu na ye pourquoi? Na gagner confiance et par rapport à affaires privées naïe et nous avons géré les affaires privées naïe ba propre affaires privées naïe komba liswana et yelanga ipenzanga mon côté
ye moko l'air na ba 2008 l'air asaki remaniement ya bureau na ye a nommé bato ba poste on a bureau privé na ye anomaki pauvre Zulu Makobo aki pona contrôler caisse na lopango et na suka ya koloba boyebi nazaka na mutu nanga mona yo kelake 100% 90% boyebi et ba misetu balaki sipri alobi papi wemba leki nanga na so alobi nanga problème ata na vérifier te ata na côté doute suka na yo pesa ye penza raison ya za lisu nanga ne pas na zo ko mba lisu liboso na zo benga nga fils à papa ye mo pas avoir dédicacé ngata na album kaka papi wemba fils à papa na yaka ozwa komba lisu à partir ya ba réunion wana nde na komaka lisu na ye et nyonso oyaki atako pour déplacer ya ta place nga so na ke na bi awa c'est bon so na bi ça ne va pas aoyate voilà. Et ça a trop bien qu'on gagne confiance en moto, c'est-à-dire que on était au sala makambo oyo et au sala qui ne yona moto na bosa la ka bien. Ah ouais. Mais est-ce que ça maladie banda tongo so penza yo ki penza bien te abenga na kuzu. Il faut penser ya na tongo ke utika nga na hôpital lelo pe na lali bien te lelo penza. Ah OK. Faut penser tout ça la boye tout ça la pourquoi faire dans la résidence à ma campagne un souti 0 r iner ah fongola na makambo ebele tala oh mingi oh ya ebisanga na tikala na pe ko lobango te je crois c'est la ni pour loba mo ya za suite ata lelo lobi nango ondima ote tikali nango kaka nga moko na kati ya motema ouais loba ape mané esika azali ape ma kimia tellement charge de les cas qui est peu trop en tout cas pe mané penza na kimia et loko et bomisa qui vie penza pe bolamu les cas qui est belé voilà ka batu yango bomisa qui yango y rendre yeti na moment na koma via za ko linga pasi na ngata so na problème na ebisier a ebsa na yoki benanga mercredi na opesa akuna basengi combien na opesa hôpital na kopesa eza blague te na perda penza mutu et na cause l'inglant envers ye c'est mon aîné oyo bolamu ne eleki ebele pa nanga siko ndenge perda ye wana tout le bakena lelo partout bandozala na ye so akutana mutu yo za wana toujours confiance oye azalaki nango epa na yo anosala effort que no batupe bapaya na ye oyo ando présenter pe na bango bapiso pe confiance wana est-ce que le gardaka ba relation ya bien wana o papa mbatika nango ba relation penza etikala na oka ya munoko o tout mona kana to bengi mutu je te rappelle alors mutu a mutu te nzambe nde mutu alors on a ko se confier sur na bato wana te elika na ngaka epa nzambe o déjà via yaki na histoire atiki histoire akepe na histoire les restes vont ça après et talibisoté et on a trop fier na oya salaki bien sûr motoak ne ka mutu voilà elika na mututé et jamais na kana kwenanga moni yo kutinga na pale na pe na mutu okele la te pe on la te c'est les gens na bi penza na zwa penza chombo na problème moko urgence na benga Patrick Diamba na Lubumbashi non ça attend moi 1000 balles attend moi 500 mais na ko déranger à tout moment mais merci pe na pesi na Patrick attend pe sanga voiture afin makamba confinement au ce qui sili voiture elonga banda Lubumbashi ko ya awa voilà kabelinga mutu kana cause alengante Patrick Diamba parce que à chaque fois tous à la raison to fandika boy na ba réseaux sociaux to monaka de temps à autre papier ma publication ka ba photo papa ima nini yela ka yopo sala ka ba makambo wana ni yela kona mutu à chaque fois ko publier ka ba photo papa lo baka na ngabo papa avant savoir ezala ka nini yela ka yo to mesala kana ipe mingi na la kisona na problème moko ezotungisanga so na na lobi na ye ozwa idée ya koyebisanga tala ke nango boke nango bo ye pe so za problème moko ezotungisa ye aya otuna ngai tala ngape
c'était vieux to ke nango na boy to ça nango na boy alors nous avons boulé mingi par rapport ya masolo nde to sola na ye yango so yelinga akoti réseaux sociaux fona nyata na mutu na koza lengate dona tango loba tango solo ba que les soko bengi mutu je te rappelle tango sala kina papa mbo bomba kité pour que na pour lelo ke non tango papa ki yo do déranger sou bato na dese ke yo bomba kina oto banda oliaka bongo bomba kité tango liwe yaka elobaka te e ngai bakalki na ngati na za obule na lobuleka ndike via ko vivre koleka la ba Nelson Mandela voilà et nazaki yesu abeta azobeta lisolo lelo mpe nakokufa lobi papi tala na bite kobeta masolo aliwa te yo kovivre koleka na Nelson Mandela yalobi papi alinga ku masolo aliwa te leo liwe eyaki akufaki briske yaki liwa oyo eningisaki monde entier okomprendre kobomba wana c'est-à-dire toza batu te oyo tozwazwazwazwazwa ezalaki mpe na mamoma wana eservaki biso na makambo mosusu voilà ntango liwe eyebwiske neti bato lokola ba excellence luzolo bambi pire petit vie bato lokola ba Jean-Charles Lokoto bato lokola ba honorable excellence Show Kitondo bato lokola ba colonel Fini ba baron Marc Mukoyi Lambert Mende lelo pena suite ya malongo ezala sauté na part na bango bango batika no gouvernement lokwa gouvernement moto azwaki en charge ya makambo yango bendaki mpe ezalaki makambo ya gouvernement nde bapemaki mais toutefois sikoyo bomonaka eloko esalema vi aza moto akokela te vi aza moto tokolela leleso epa motu te tosala nanu oyo biso tokosala na Pierre Tomba après ka makambo et c'est la Pierre Tomba déjà awa mon pepo eleka nanu ce qu'on dit pour une implication à Pierre Tomba wana na ba petit na ye na ba vie na ye na ba massa na ye ya ba musicien implication na bango eza nini na mambutu mutu wa papa chéri na yebi ke ya ozanga te ana zaki idole na ye Adolphe Dominguez aozanga te Manda Chante aozanga te Igwe beau-frère aozanga te baozala na bango mais papa chéri nde mutu aozala mpenza lokola mwa tete oyo azalaki idole na ye parce que comme on se fala kotanga normalement otangi yango te na ndenge ba musique en tout cas sans polémique boteninga rigueur te toza sans polémique tozo éclaircir makambo ba comme il fala kotanga penza ke ba s'impliquer na makambo mutu na bango oui ba jibe ba na tout ba petit na ye azana ba master azape na ba vieux mais apparemment ba comme bonso itanga miti neti so un petit exemple neti ya vient biso vers kiss via sa collier beaucoup si chargé bizarre via sa collier asali pe trop devait sentir à sa collier beaucoup si chargé pesate par rapport à âge bao bazali bako sala ba ona tangelo wana bako ko s'impliquer na makambo vie na bango mais et comme déjà trop tard puisque déjà Pierre Tomba les ali vous petit na Koffi Olomide à s'impliquer oui voilà mon réponse na ko peut sauter réponse na ko peut sauter pour y moko moyi le mot boyebi oyo elopamaki vie mopao aki pire petit vie bon la dernière minute oyo moko oyebaki oyo elekaka tina matanga nga bapolémique na bango baa bakulutu na okota te voilà papi Maliso Mokonzi merci na habité se permettre biso to se déplacer to kekuna ata mama itomela na habité c'est possible na permission na yo to mela na biso ba batili biso déjà mai voilà malembe cameraman to sa ndeni yo le kabobe biso to le kandeni to to ke le boya voilà c'est là nga so singa boy en tout cas comprenez nous
Nous sommes à la résidence, il y a Papi Yombali sur mon conduit, donc vous comprenez, Bissoka, ils sont là, voilà. Tout ça vraiment no stress. Ils sont mon conduit cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci au fond, voilà. Hein? Voilà. Voilà. Chichi. Voilà. Infiniment merci. N'abandonnons ce ballon à Nabiso. Ils sont mon conduit. Avant de commencer, moi la deuxième partie à l'issolo Nabiso. Est-ce que tu as le lacate? Yo sa moto fanda kina papa to moi déjà bagaille yango yo ba yoji ya mama moto na abi makambo esi la raté. Moi le laka mo ça la biso plaisir hein. Le laka net ya ndeni. En tout cas, on immortaliser papa na loyembo. On immortaliser ma loyembo pena ça la plaisir na batu nyonso bolanda biso na mokili mo ça la bango vraiment plaisir à grave. Odimba yeye oke wa mosho Odimba yeye ombeta wo we oke shalemba Odimba kata lele longo mina elonja lokomera kamalange ekele kemeke mamadala mau kema okunji wakosha osakala mikolimu lelo lo wakaya sale meme lambosuye anja anepika kemongoni kemanengo losano lone oselo ke mampata vate ejele lotumula kama ya sone oyakawa kumi amayende emena wekololo mena o amayende emena anyami otambo loshilo komo konja amboyake mamadala layo to wenda loshilo komo ngona tokanita mi mamadala layo to kae wekayondela o wekayondela o wame ewoko eko ona kikumba ewoko amadala ewoko. Voilà, merci Papi Yomba. Dans ce qu'on est boye, vous sentir ni aboulé trop ya nzembo tango autaki Japon. Voilà. Nzembo 84 Odimba. Et yaki nzembo yaza oloba nange façon tsango na répertoire et album sous obimisa sika. Titre nango Odimba. Odimba. Na kitete là. Ouais. Ouais OK, Shalemba Odimba kata lele longo mina lonja lokomera kamalange ekele kemeke mamadala mau kema okunji wakosha losakala mikolimu lelo lo wakaya sale meme lambosuye. Voilà, merci infiniment na bino bolanda biso api mba esa eloko mozo tungisaka pena batu mingi bayebaki vraiment papa wimba puis bazalaki vraiment ba mourir ya bonne musique à papa wimba. Lelo ko za lofani na télévision otali mutu mo boye prophète moko boye otali mutu moko boye bandoto aleki na télévision ko lobake non papa wimba zalaka agent ya diable moni akufa nzambe mutabomaye azalaka ndoki boye asala mabe boye mambe belé ya mabe makasi pona kombo ya papa wimba elobelaka bino sote elobelaka yo nini ntango bofandaka bolobaka ninga elobelaka bezelo kote mpona yebeke viazaki chrétien baba ojuge oyo bango basalaka biso toyebi viazaki chrétien atuka balongole mpenza na makambo wana bien sûr motu na moto azalaka na mabe na ye me viazaki chrétien. Voilà. So moto amoni ozoyembela miziki ya mokili oza satan oza diable oza boye. Voilà. Comprendre chrétien. Pendant que ça chrétien, ce que chrétienté on a les lois bamoni en côté. Bamoni kaka. Moni mungo na yezala tellement kitoko makasi, andako travailler na ba sirène, bana sala boye. Ya on a biko pesa moi éclaircissement makamwa. Ne jugez point. Ferme la porte, hein? Ferme la porte. OK. Zamene mutaye. Biso tout mukufa ezala yo ezala nga. Voilà. Est-ce que yo yebaka nga solo kindani il fait le tour lola mutaye bien ça. Mais pourquoi vous témoignez makambo lokuta
abondance motema malamu ya vie va wana yango mtemimie monde ate ngai oyo na mikoli mwa ndambo awa ozamana naki oyo mpe susu naza na milimo mabe wazalaka ndozise fo batatika bamakambo nyonso ya mabe mutu to azalaka na mabe na ye mo batika kosaka na kombo ya grama ya sinemona ye aza paye te azalaki chrétien ezaka nzembo mosusu nzembo neti ya elongi ya jésus bakozwaka mosala mabe landano batexte wana yawe moto asa asili yawe moto asa asili kokoka nyonso kasi azokoka kolinga moninga na ye te yawe bakomisi kosambela mombongo eske ezalaki likanisi na yo iloba nao bawebi koyoka kasi basaleli yango ozoyoka texte dans makati wana pena moto azoloba pena nyonso oyo ekutama kati na biso mokili mabe bakomi na pasi bakomi kosambela atekoko. Voilà. Nakanisi lisusu na cathédrale tant falaki mutu ayemba nzembo petite fille na eleki ayembi abekoko pasali mpe mwa morceau moko na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala amoni lisusu mokolo yango ndenge ezalaka tika molimo na ye pene mpe mana kimia siko lelo oza sans ignorer tozotala yango na batélévision eza eloko mpe kamosaka bato comment ça fait-il kaka bana oyo toyebaki non peut-être kokende na bango mpo tokobonga na bango c'est parce que papa mana ndimaka kose sacrifier mpo na makambo mosusu mais tomoni sikoyo kaka même bana wana me bato wana bakomi sikoyo koloba makambo ezaki non moto akotisa fainéantisme na bana poto eza papa wemba moto asala bana poto mabe boye eza papa wemba epa ndeko na biso archevêque nayebi te mozwaka message wana ndenge nini papi wemba archevêque wana ozoloba mpangi na orépondre ye lelo te voilà eza mokolo na orépondre ye atika osalaki ngadiadiaki théâtre nana osala na komba vie basakana ya mowei te surtout ça basakana ya mowei te ezali na bato mosusu oyo bakufa na kati ya mokili oyo masolo na bango ebetamaka te vie akufaki omonele monde atiengelaki mokili bongo ye archevêque wana ozoloba mokolo na ya kokufa actualité nde kozalaka basakana ya mowei te batéâtre to azosala na kombo ya vie nayoka ngambu makambo yango natalaka nanga te nayokaka bato nde bayebisaka non mais selon ye alobi aloba kaka vérité selon ye alobi abimisaka kaka bavérité tata mosusu nakomomona odire ta mosusu naye pete so mosusu mokini ezosala bien te ezosala bien te oyo mo aza komitya na insécurité voilà oyo mo aza komitya la vie ou la mort mpona ndimi te ya kokutana na bato loka bashiki to bishashilo na badadi esusu na poto moso bakutani bakobare ye so osala batéâtre nde mwana me kapo eza kuna nga elekela nga ndeko na biso motetela wana olekuti mutu mosusu ata mutu mosusu te me ye ekamusaka nga mutu aka mutu nga mutu mo abenganga na Paris ayebisanga ke non mutu omonaka wana soki lelo azwa mwasi c'est grâce à papa soki peut-être que non mwasi apesa ye mokanda mwasi asala bo c'est grâce à papa mais kotala kaka mutu yango ke non kaka mutu oyo basalelaki bolamu kaka ye lelo na nsima liwa ya mutu wana abandi koloba makambo moko boye nayebi te ezalaki baconflit moko eza entre nsima liwa na ye bien entre bino eza makambo nini finalement conflit moko te ezali kamoso azokeye actualité nde mpo batya yeka parceque bainsanité oyo azoloba wana bato ebele bayebisaka nga bezimana na ndango te ata babize ntango apoto abenga ngai ayebisaki ngai otalaka te ata bato ebele babengaka nga mpenza mingi na bapoto wana bayebisaka nga badeja
bayebisanga na mpe nakota makambo te puisque kotala motu oyo aza normal basakaka mowei te ozoba n'importe quoi na kombo mowei na bavérité na asala nini ye nanu kombo ototangana ye asala nini avant nano bato lobe fo bongisa na famille na yo fo bongisa na foyer na yo lelo okokufa bohistoire oyo ekenda inaperçu ane mpenza eloko te asekaka ye mpenza makambo ya théâtre azosala olia acréer cope na ye asala makambo na ye po azwa mbongo. C'est comme ça comme koluka nde mbongo na kombo ya mowei ce qui n'est pas bon. Azwa pete mbongo mpe bazwela ngo na ndenge ya mabe bongo azwa pete mais si otambola botambusu na mutuka bomoni eloko mosuka eyeli pouf perdre vie na yo perdre vie na opona akamwa bosanga mutu na makolo ozoloba oza na bamaîtrise ya mambo ozoloba te baopona epeza ondire mwa mutu ebouja po mutu aza normal na nini te. Mais est-ce que lelo Papi Wemba na nsima ya liwa ya Papa Wemba est-ce que Papi Wemba se retrouve na vie ou bien Papi Wemba azolela kaka na vie? Kolela eza trop dire. Voilà. Kasi na yebisa ko na bi kolela eza trop dire. Kasi na yebisa ko bazopesanga motuka na Papi. Wana eza lipamboli te. Amen. Na lubumbashi motuka ezoye ifrera po eka bamakambo. Voilà. Naza mwa basoutien na nga mpenza bablok onga na kotangelo binatangelo bango. Vas-y. Émission ça yo toyambaki yo. Patrick Djamba. Bashi. Voilà. Théo Dikonga na Bruxelles. Docteur Fadé Mongo na Angola. MTT le Japon. Voilà. Mon frère. Donc 4 personnes wana et ratarata. Sans oublier mon vieux mon major Raf. Oyema. Sans oublier les Damutoka, chambre de commerce. Massanaba. Bambongondele. Sans oublier Papa Chéri. Je l'aime bien. Voilà. Puis ça va sans un problème. Benganga. Mais la dérange à cahier des affaires. Le dernier man a bien gagné à les cas. Voilà, bien, on a passé la mot de place à ça. Toujours combattu, mais jamais abattu. On a bien en bas. Pour les Papa Chéri. Et il n'y a pas pour mettre en tout cas. Il y a regardé pour déranger. Donc, tout à l'heure, on a papier. Pour peser aux armes de mon temps là. Koloka motema ne moko etouché naza na po na vie na pique presse Papa Chéri. Papi masolo nyonso tobeti awa ya Papa Wemba balokumu ba succès bakamutu bakotonga bakochola c'est parce kazalaki musicien soko azalaki peut-être musicien te mamotu elingaki ebima mpe na mokili te parce que avenir ya vivre la musique na minute za ndenge nini eloko esalaki Papa Wemba azala Papa Wemba eza bongo vivre la musique avenir à vivre la musique ndenge tosolanga na boye eza ndenge nini bana studio album asa kobanga boyoka mo oka banema oka babo avida awadi le fumu oka baya banise babo chanteur bayebi boyoka nzembo mo ya hommage ya vie eza na kati oka album eza mpenza kitoko boyoka. Papi, mais est-ce que ndeti yo za toujours ka wana pona ko chape na loboko ndenge ezalaki liboso ou bien makambo ekomi na ngo ndenge mosusu tozazaka na bango tozazaka na bango tozazaka na bango donc bien sûr eza mouvement balider vers bengaki eza okesa balider oyo amoni déjà ki ake osala oyo ezaka viva la musique oyo esimbi ce qu'on a nazokamba réalité nazokamba vivre la musique Boutato Char Fulakanda chef d'orchestre toujours dirigé par mère ou bien ndenge à vrai dire makambo na bato bango nini dirigé par mère aza mwasi akokotia mwa lisu mpe ezaki eloko ya mobali na ye voilà ya moi un plus mais kosircharge na oyo bato baoloba wana basala na album ebi babe boyoka kaka
dirigé par mère. Mère Azakaka. On a moi conseil, vous avez mon corps. Voilà. Et la façon dont on le là. Non, parce que dernièrement, tout le monde a dit que nos mères paient à Banaï, que nous avons tout boy à Longwe, na Longwe, nous tout boy à révoquer, peu pour tout boy. On se fait tout seul au bas. On ne peut pas révoquer, peu pas tout. La carte orchestre. Et ça, bon, on va y aller. Et moi, il dit, ça, dès le début, quand je suis soudé, ça qui va te donner une fille à sa vie. On va bien mais là, on peut connaître les amis. Voilà. On peut connaître. Ah, ceux qui parlent, ils ont des amis. Pour un conseil. Il faut que vous parliez pour nous saluer. Ça conseille à motiver Bino. Mais est-ce qu'on est dans n'enga tous qui makambu ya profession mamusala soki ndeti to vito so n'enga famille n'enga siko ba papi wemba ba yaya ba leki na n'enga pena famille botika na relation na simaliwa ndeko na bino oh peut-être sangisa ka pena o ba tetela o ba ndeko ba sangisa bino tout tango ya ki ya kufi botika na relation ni relation neti ya na kata famille non pas tout là là long terme c'est bien tout le monde biso te o to ala so bien amapele katona kauka tuzaza kana bango ba vie na ngastali zakana bango ba vie koi zakana bango la façon tout on a biso bien à long terme divergence moko des ans on a biso des bien magero et banka pas battre les ans de façon mais kasi baloba ke mai ninga na pamba te bakimba tozaka biso tout à fait la PDG d'Oxylique. Voilà. On s'assipue dans l'invité, on a un flat hotel, il y a PDG d'Oxylique à la Mabita. On s'assipue, on a un macabo, il y a ça, PDG d'Oxylique. On vive. Il faut y avoir vivre, le quoi sali. On kilipe mona. On vivre là pour éviter, on a eu des choses qui avant, on était au bout surtout. Bah surprise. PDG d'Oxylique. Voilà. Donc comme on est malé pour tout ce qui ça, ils sont à Bissau Lilo. Parce que tu as qui bon auto, j'ai un éclaircissement par rapport il y a le 24. Tu comprends que maladie oyo zali ka pona Congo te, zali peut-être ka pona mboka moko te, mais za pona mokili mobimba. Yango te sali ke activité nyonso ekozala suspendu pona kosala commémorer Papa Wemba pour la année au Pendiza off, mais après makambo oyo tokozonga lisusu poto kotuna Papa Wemba nini bazali ko bongisa to ki déjà Pierre Tombali va bisa déjà, c'est-à-dire que notre zo zimbele to bando ya kaka poto yeba ekosala mandenge nini Papa Wemba. Est-ce que ça a makambo moko za na posa koloba na mokili concernant liwa Papa Wemba bi concernant ngi otikala ça m'a comme aux allons pour ça le baiser aux allons monter mon avis non dans l'ensemble les gars que non aux allons péter la pour ça que le bamakamo on a peine bimisa ba vérité mon beau le bamakamo et soit caillou et comme la caillou après les ouais Papa Wemba n'a été sur les allons monter sur les allons monter mon avis tant qu'à comme la main de la boudassona quand on est comme il a bien à jouer sur la solution mais on est la pétro moi on va pas les rater on est la toi la petite nana tete lombaye azali na kofambo na lamuki na ketongo pas tete lombaye moi ça trésor bukasa voilà et ande na longo na ke pa mama biomba maman Abisso ta petite nana c'est Bible ah y a papier j'ai goûté c'est-à-dire que Papa Wemba oui bah regret parce que Papa Wemba kufa mais vie se continue là continue pour ça que Papa Wemba za chrétien voilà là ça vient la bima ya porte bolia isola bima kwa musabi kwa bimeze bele kwa musabi la porte mais si yo sambela ouais l'espoir makamno c'est Zali ouais espoir c'est Zali voilà
nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Je vous remercie infiniment pour tout ce qui était. Devant vos petits écrans pour suivre cette émission. On a invité sur Bolanda qui sont na téléphone, na katia bureau, na katia bus, na katia na chambre, na télévision en chambre et salon, ensemble na katia na famille. Na pesi mbote na batete la nyonso, na pesi mbote na ba fanatique nyonso balingaki musique ya Papa Wemba, na pesi mbote na batu nyonso oyo ba découvrir Papi Wemba kaka lelo et na sepeli koyeba ki bozaki penza ebele ya kolanda biso émission oyo. Namoni ya pour aussi ça. Lelo kaka namoni Jean Gomer atindeli ngai nti moko asali pona coronavirus na mito koloba ni pona encouragement na invité Jean Gomer. Bonne chance, hein? Bonne chance. Asali ma bébé, Asali bien, bonne chance. C'est un frère, c'est mon frère. Azo bina bina ni kabeza vya mwana. Aïbise na petit na nzimba mwana. Pour encourager, vous soutenir. Pour relation yona etikala ndenge. Oh toi na biso c'est tout bien, tout ça la biso bien. Pas un problème, na été tout ça la biso bien mais malgré oya komi kusala na on sala. Mais Papa Wemba, est-ce que normalement il fallait que ça la bonne na simaliwa Papa Wemba? Faki makamona nyo c'est ça là. Non, et là ils ont 5 sabiso mutu moko. Comme toi na za insulté, comme mutu na article 15. Voilà, bien vous souviez à un programme na ile là que ça la dit pour la virus. Donc Papa Wemba un programme na akebwe. Écoute ça. Biso tantôt concert. Tu n'es pas vieux, tu es dans ma solo. Et absolument, tu as deux personnes. Au cadeau, ça y est, ça y est, tata Malungi. Voilà. Au yoga. Voilà. C'est tata Malungi. C'est Nado. Ouais, au vivre, il nous va y ça. De toute façon, ça a insulté. Attends, c'est Nado, tout le monde est là. Mais bato bako sangisa bien ça ba fait d'habitude ba Cornelie Malongi et là musala na bango à l'occasion de rien ka boye nani bokuta na bofanda normalement nya ça la bien go na mutefu kala ngena émission Cornelia za na poto mère tutu kabuki za na poto batu on a tangi loin mama na ala. Voilà, il y a comme trop. Obi ke elo mo bat ba tala biso elo mo balo abi ba mona. Trop beau papa chez yo. Koloba. Moi ko arrêter. Moi voilà. Ba vivre et bena trop changer yo. Ya ne mwana ta. Ko fanda na mutu. Voilà. Ya na ko fanda na mutu. To ki papa te ko. Ya na normal. Papi Wemba na kosenga na yo caméra yango wana juste moi liloba moi suka na éviter message ni okoloba na bato so biso non au ça non ligne na lingala et puis moi message mususu pe na kitete la pisa la pika bien si manango pisa numéro ya contact na bato tout on va pour ça contacter yo directement. Ngande na remercier yo. Merci. C'est assez dans musique. Problème émission et ça la taba 2 ans. Voilà. Via oizo le kalamo. Dieu le que ça tanga même bien mon colonna yo. On a bien pesé aussi ça bon. La remercier yo. Merci. Et la remercier ba tout au bala biso. Sope na landa ki pe mabe o vous sepelité vous libisanga. A o baba mona le bien malam. En tout cas vraiment merci naza mutu na kozana mabe. Na fingi pe mutute. Ah to le bien na fingi mutu. Non. Na lobinde oyo ezali. Na lingi bino mingi. Ya naza mwana bino, leki na bino. Ya na bino, papa na bino. Oh tout monde peut les canons makamba bien vous surprise et après et na pesimote na PDG Elder Simieka. Baron Marc Mama Bioma, Docteur Fabien Mongo, Patrick Diambana Lubunache, MTT le Japon, les Jeanne, l'Irlande.
la pesi nous sommes beauté dans temps la pesa ba Congo ebelé pour ça tellement ebelé nous aurions le botanga ngate des blancs toka chambre du commerce mon ami Joseph Wembadio patron salon la classe mon vieux mon colonel fini le coton président d'Agli le coton excellence Luzolo Bambi Asante kimebeli papi wemba na peso ko pisa numéro na contact WhatsApp na yo tana bato bako ya poussa contacter directement et ça la peine bien makasi plus 243 89 94 803 comment dire là plus 243 89 94 803 voilà to côté le ma autre mon abiso l'habité aussi ça na message moko na kitete là aussi ça na message moko na loyembo na habité papier ma yo andolo ba ndenge ni to aussi ça cette fois-ci to ko fa na biso awa voilà biso fa na biso awa voilà ok na kitete là bien moi to comme moi le yimo parce qu'en tout cas to comme une émission après émission Sili émission Sili nango ndé so moi le yimo so moi ça la plaisir kaka ana lengo di miko senyu onanyu to yale to nyewa confia wa politicien la tetela to yale bomoko chana wa tetela en tout cas vraiment boza surpris na nzembo moko ya docteur Njadi Leteta watindaki pete bayimba pona te wana eza ndeo ko bayimba pona unité ya Sankuru po ba confi oyo eza na batetela wana ekomoke penza ondike biso bato boma Jésus ba makambo gouvernement aussi bate gouverneur kuna oye boyete boza sipo ko ka zembo wana ese salamaki me ba olamba ngona et na pesi docteur Njadi Leteta don de Dieu bambota trop Willy Kayembe bambota trop en tout cas bandeko nanga batetela na ka fier pour naza mutetela et bien sûr na botama kuna te menga esala nga mawa na passe makambo ezosama makambo mpe kutosola na petit nanga Elvis Alomba na États-Unis petit nanga mpe anayebisaka telemela apeza mpona makambo trop e na sans oublier nièce na ngai Claudine Chéri Luli totonsola na ye oyo oyebi là totonsola na tout à l'heure là Chéri Luli nana Mariam to ana problème te hein to ana problème te ba jeune na ye moko Mariam Diallo ngaka problème na ote vieux za na onga ndengo na papi mbato comme na suka émission na biso basa elo ke mafumbe voilà en tout cas failli aussi savoir est-ce que to ko na hôtel na to fanda ka boy kaka yo voilà yo linga nzembo no ake mafumbe na bisa yo taka ba nga dona ko ndeke mafumbe donc wana eza identité to ko boya ngoto yo ji ya mamu to kama moyo penalo yango sila kate ata na ndaku lipapa to santike no mobima yo ka koleza te non ka ba na ngote ana ngoka ilamba voilà bon mara nzoto ouais direct voilà makke mafumbe to kabona ngo yele ayelelelele ewani la monye molalo lo kombele analengo la monye molalo dingombi ana mongole moyo mbanyo shami wemba dio pena ke kombalo nyoma
Nyema le nyo nongo moya nelohe. Nyo yata nongo moya fumu. Lokombela nange sumula nyo tondole. Lokombela na di mandala na pite. Lokombela nyo shane mola nyo tondo. Nyema le ta nongo moya na toche. Wanyesha ngona meme mbakata shala mumba. Wanyesha ngona meme mbakata shala mbadio. Lo mumba chungola ojone wa Congo. Congo lombele lo mumba. Ero national. Wemba jamba tasha ne molanja tondo. Mala wombe sa tetela ke mafumbe. Mala wombe sa tetela ke mafumbe. Ae. Okanyuoma. Okanyuoma. Tanya teka solo. Voilà, merci vraiment. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye, merci.